Jean-Pierre Bemba, Gombo, omoni rai. Gombo, omoni rai. Et là, on va bien à rail à train. On va bien à voie ferroviaire ou chemin de fer. Yangoyo. Mone mabange lati yango kimbundi. Tale bendendenge mabange lati yango fixe yango na mabele. Et ça na mutuka mobimba oyo et lati saka mabanga wana. Soki tobi to zongo ya occasion awa na France, to na Russie, to na Chine, to go zongo à peu près ba $80,000 à pamba. Na lobi bien $80,000 à pamba. Wana to na première bande, saraka lo to na autoroute. Au deuxième bande, tala chemin de fer, batie ba saki ya kimpuka tenase. Kuna troisième bande. Na ngambo wana toza na parking côté ba nettoyer ba train makambe belé. Alors yo Jean-Pierre Bemba ozoera bato ba masolo moko comme quoi osombi osombi train ezanga rai. Na yebite train ngo ezanga rai osombi po etambola na mabele to na mapata. Train ezanga rai. Omoni ba rai Jean-Pierre Bemba. Omoni rai oyelo obenga rai Jean-Pierre Bemba. Gombo. Omoni rai. Rai angoyo. Siko pona kotia ba câble électrique yo likolo kasi écouter biso combien. Mobuta tiesaka ba pylone ya Ingat ko banana Ingat na Katanga. Webi yango te. Pona kotia ba pylone yo électrique to somba ba train ya malonga. Ba train evandi kuna. Omoni yango? Yango kuna. O evandi kuna. Na musika kuna. Yango wana ba train evandi kuna ya kitoko moderne électrique. En double, un train en double, c'est-à-dire étage. Et ça la bisonine. Et puis, le train, wana, il est $2 millions. Nambongo bino boyemba, boyiba gana ba Nicolas Kazadi. Il est $2 millions d'euros de train moko. Et là, on est zangi pour ça la gare centrale, gare, moni gare, au salango moderne. Ndenge to moina Tanzanie basali gare na bango kutu batu balobi ke leki gare de midi à Bruxelles na kitoko bato yo basali ba témoignage balobi ke ndenge batali yango par rapport à gare de midi au monelo kwango pas même 2 millions. Jean-Pierre Bemba électrique tala basingana likolo moni basingana likolo yango wana Sénégal azana ngo, Maroc azana ngo, Tunisie azana ngo, Égypte azana ngo, komitungisa magate na fungulu yondo yeba. Poso mona batulwa ba mbendre pena na comprendre yote. Bemba au moniteur. Poso koso ba yuma au moniteur. En étage hein. Quand on a auto bisayo en double, ba be en double. Ça dit en étage.